GN Fondement Télévision, partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, nous venons une fois de plus. Voyez, Potobeta Masolo. Biso tozali chaîne Oyo, il y a découverte. Vous allez chaîne où il y a développement, où il y a Bolamu, il y a population congolaise. Alors, nous avons mis sous la commune à Selembao, mingi na quartier Eradi. Il y a Potobeta la Rabino Masolo, il y a centre espace vie, et allez d'ici là Oyo. Un Congolais lokola biso, azwaki ma copine aye a Tiangwanje, a tomi centre ao. Centre wana ezaki na hôpital, ezaki na maternité, ezaki na école, ezaki na ba centre de formation na coupe couture na mécanique bandeko na biso ba congolais babandai koya koyekola musala awa, mais malheureusement centre wana lelo existe à lisusu. C'est pourquoi? Parce que mikolo mosusu tolali tolambika boye madame la pluie betaki donc veut dire banda konyo sekenda eloko etikala sous le tombeau est vide. Alors, initiateur il y a centre où ils allaient monsieur Augustin Ayimba na souci où ils allaient toujours la population congolaise mingi awa na quartier Eradi na Selembao azana souci ya kozongi sa centre où alors que moi ma coquille ezali ndambo mais pour na zongi sa centre lolenge yango ezalaki na kokalisute a senga lisungi pa bandeko obetaki masolo pa ba politicien, mais jusque là ba répondre biso na noté yango lelo to obeta masolo na ba congolais nyos o bazana makopi ya kosunga centre oyo baya kosunga, mais lokola biso to ko beta masolo ya centre oyo te ba témoin o ba vivant na centre o bazali ba obeta la bino masolo ba mbote na bino belé o bozuli baku ya kolanda biso. Merci na réalisateur na ngai Gelo Kwata wazali bongo na sima ya bilili pona kopesa bino ba image ya qualité yango. Sans plus tarder to kokutana na bandeko ba congolaise pe bandeko ba congolais baza awa ba beta lisolo ya centre oyo ndenge ba viva yango pe lelo pourquoi etikala tombeau vide awa. Merci beaucoup na papa Augustin Ayimba oyo tokolanda ye pe awa na kati na émission na biso, pe merci na ba ndeko nyonso oyo bokozali baku ya kolanda biso partout à travers le monde. De leur côté, c'est parti. Voilà, donc bandeko bozolanda biso ndenge to bandai ko beta masolo et sabino ke awa na centre oyo ezaki na ba département ebele ezana bana o babotama awa na centre oyo nazana mawa ya kosala émission oyo omona ke mwana oyo mwana bozomona na simi na loboko na nga abotama awa na centre oyo. Donc lelo mwana oyo aza na 5 ans abotama awa na centre oyo, mais lelo centre oyo existe à lisusu te yango to koyoka témoignage ya mama baboti mwana oyo. Mama mbote papa tala caméra tozala commune ya Selembao quartier Radi avenue Bandundu. Tozalaki na centre na biso awa centre médical ezalaki bazo na maternité mwana oyo to bafongola maternité mwana oyo abotamaka awa ezalaki na centre monene mama kombo ya mwana nani? Kombo ya mwana Petit Dieu abotama awa na mbula nini? Abotama ya 2019. Na 2019 awa na centre oyo ezalaki na kati espace vie. Alors yebisa biso ezalaka ndenge nini centre ngo? Centre pe ezalaka bien bana pe banda ko formation awa ya coupe couture bana banda ko tangisa bana maternelle banda ko tanga awa. Like bien c'est centre monene auto. Alors souci na yo ezalaki tangu obotaki mwana awa atanga pe awa na centre oyo. Souci na ngeza ezalaki tangu obotaki etanga kokola atanga pe na centre oyo. Mais malheureusement ndenge rozo salema na mbula ndenge ko bebisa makambu centre edeba ekindama bazala. Alors olobani na bato bazolanda biso pe kolobani na papa Augustin kwa salaka centre wana. Na sengi vraiment merci mingi na bato na bakonzi na papa Augustin, en tout cas merci mingi vraiment. En tout cas nzamba sunga vraiment nzamba pambola bazo sa centre ndenge ezalaki. OK, merci beaucoup maman. Voilà, tozoko ba toujours ko solana bandeko ya quartier Eradi. Maman mbote. Mbote papa. Yebisa biso kombo na onani? Pour Charlène Ngoma. Oui, maman Charlène, est-ce que vous allez payer moko ya ba habitants ya quartier oyo? Oui, nous allons payer moko ya habitants ya quartier.
oyebaki centre espace vie nayebaki yango très bien makasi koleka makambo nini oyebaki ezalaki awa makambo oyo nayebi ke ezalaki awa ezalaki centre de formation coupe couture ezalaki awa maternité ezalaki awa donc makambo ebele vraiment ezalaki awa lelo sikoyo eloko nini esalaki centre yango lelo ezala susu te bon eloko esala mpo centre ezala susu te vu ke baérosion bambula ebeti esali ekoze nde tokomi lelo. Alors, souci na bino lelo ezande. Bon, souci na biso vraiment, tous a besoin de soutien. Soutenir Papa Augustin. Pour vraiment centre où ezaki centre moko bien, il y a bien makasi. Donc asungi ebele na pas ba voyager ba ke ba mboka misika, ba na sango ya centre oyo. Donc besoin na biso vraiment vraiment on a besoin de soutien, pour soutenir Papa Augustin pour centre na biso zonga, ba na biso ba formation malamu. Garçon ba komi otambola pour la fois passée papa jusque là ba répondre oui papa nazaka déjà président Fachi Béton vraiment soutenir biso vraiment makasi soutenir centre soutenir Papa Audi vraiment na beda choix soutenir biso Papa Vital Kamere Fali Poupa Rigola pour soutenir biso makasi vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment papa, je vous en prie. Zoko ba ko solana bande ko na biso ya quartier Eradi maman Mbote. Ebisa bisoko. Ozolo bana mawa ngo eza ya nini mama? Wanaza na nguza ya makambu ya ba érosion oyo ekome biso pe toza ba fitira ba érosion. Donc tunazo bana mawa pasi makasi. Toza na pasi ya makambo ba mai oyo tokana na vite ekomeli biso ebebisi bandako bato bakimi bato bazala susu te donc ekomi donc passe. Est-ce que oyebaki centre espace? Oui, nayebaki centre nayebaki yango. Oyebaki nini makambo nini ezalaki? Ezalaki babandeki kopesa baolakisa bana bakupe couture babandeki kotangisa bana ezalaki bato babandeki kobota awa ezalaki hôpitali donc en tout cas bandeki kosunga bato tungaki mwa bato bazalaki na mwa koyeba makambo te à travers a centre oyo efongo ematisaki mwa nini lelo siko centre yango ezalaka lisusu te yo okoloba nini na ba fondation hein tozala ba fondation Abed Chou ba fondation Fali Poupa na ba fondation belé et tozala ba konde belé pe okoyi koloba nini na bandeko bazolanga non lo bakaka ba soutenir biso pona moment oyo loboko moko esala eloko te donc ntango te oyo atie bosangisi misala ekosalama nazoloba kaka na bango Fali Poupa a soutenir biso weka soni azalaka makasi na kosunga na makambo ya ba ONG donc nakosepela weka pata loboko parmi na ba soutien oyo a soutenir biso ba soutenir biso eza malamu ba soutenir biso eza kitoko makasi na kosepela mingi donc tosenga ka soutien. Merci beaucoup maman. Mbote papa yebisa biso komono nani maman Nita awa toza na quartier Radi avenue Bambi. Alors awa bayebisa biso ke centre ezalaka awa centre espace vie yebisa biso lelo maman hein centre wana ezalaki na hôpital est-ce que ndenge existaka lisusu te lelo bato akoto boyokaka pasi mpona kozwa traitement yoka pasi makasi wana beto centre wana ezonga pole mpe ezonga osala mwa bien ambula nde ebebisi tokomi na pasi koma okende hôpital musika hôpital bomokende musika vraiment soko obeli par exemple na butu eza pasi obimaka te ntina ntongo donc eza mpe na bato mosusu bakufaka bongo moye eza te ebele omingi akoloba eza te nasengaka lisungi awera son pedachour bakonzi mosusu kaka basoutenir biso mpo centre esala nini ezonga. Ok, merci beaucoup maman. Merci. Yebisa biso kombo na yo nani? Kongo Abetine. Koko Abetine. Kongo Abetine. Kongo Abetine. Ah, Koko Abetine. Ovandi pe awa na quartier oyo? Navandi kaka na quartier. Ok. Alors, yebisa biso nini ezalaki awa place totelemi awa? Lele palace ezalaki awa mabele oyo na nto oyo moni ya malamu mpenza oyo ya kwa yango moni itelemi awa ezalaki na mai ala oyo babongisi palace kome bakoko na yo mpe bazalaki kotanga awa
Bon batanga te bakala si yango ikufi kufi. El kala si kufi nango awa. Do bazotanga lisusu te. Siko ozosenga nini koko yebisa. Azosenga lokola bakoko na ngai nde nyonso namonaka. Batanga ata moke Nzambe bakotisa bakwena bango na kutanga wana epesa bango mayela ya kole. Okay. Totonio. Ba mususu pe bana iko soki abeli aye awa batubie mwatonga awa. Siko olingi pe hôpital ezonga awa. Ezonga. Ndimi yango. Merci beaucoup koko. Donc ba témoignage ezoko se kokoba mama oyebisi biso kombo na yo soki nani? Mona mama Bella. Mama Bella yebisa biso oyebaki centre espace vie ndenge nini? Oyebaki centre espace vie pona no yekola a coupe. OK. Obana ko yekola a coupe couture. OK. Alors na temps wana nyonso yekolaki est-ce que vous comprenez ki pena musala ngo? Na comprenez ki te ko ekata na nzela. Ekata na nzela. Eloko ni sala ki information na bino ekata. Pona maye ko so ndenge salama ki ba maye kotaki awa bandako na tindaki ezalaki yango Antoine Katana. Alors souci na bino lelo ezani. Sina nga eza abeda chou na fali poupa ba soutenir papa Augustin o azongisa eloko o ezalaki awa. Pourquoi sikoyo OK na ngambu ya ba congolais mususu parfois biso nyonso toyebi ke bato basengaka toujours na bakonza mboka mais yo boyino bakonza mboka bakonza mboka bapesa biso Kongo bapesa biso Kongo si bolobela ba to loba dia to senga dia ka to mona pe eloko te basai na bi yango na turo lobi ke yango turo na zika desa bato mi bale ba soutenir biso oza si ba soutenir biso. OK est-ce que oza warrior parce que balobi eza makamba ba warrior. OK. Donc, tous appels la période où le gouvernement a cité où tu kokota, ba député pe a cité ba où tu kokota yo boyino ka ba politicien yo limitaka. Na limita bango ta ba koti wa pesa ka Mokongo. OK. OK. Alors, tala pena caméra malamu o lobani na papa Augustin ayi. Na lingi na papa Augustin nzamba sunga pese makasi. Ndenge na lobika ni na sengele baninga musuba soutenir et pas ça eloko na biso ezalaki. Eloko nini tanga ngona centre espace vie. OK. Centre espace vie et banaki kopé sa vie et pas ya ba jeune et banaki kopé sa vie et pas ya ba maman parce que na bana o bazalaki koyekula classe alors avant to bana na maman mususu na lingi to zana no mwana moko atanga ki bano batanga ya kala mama yebisa biso kombo na onani to yebe espace vie ndenge nini kombo na nga Ezel Wedi ebi espace vie parce que papa Augustin mutatongela kibiso zalaki hôpital centre de formation do banda cause informatique ici bana pe ya maternelle babandaki kotanga bana nanga mibale batanga wanga moko pe natanga ku informatique otanga informatique oui nazaki ku mais toyoki ke ba ordinateur ezinda awa nyonso ekenda oui nyonso etiola na maya mbule na informatique na yo pe kenda na mai ekenda na mai na bandaki koyeba kutu kotambwisa siri déjà na komokoma déjà na ordinateur mais lelo ekenda ozosenga nini pe ozosenga na nani? Oui, nazosenga na ndeko nanga fali ipupa. O ndeko na yo mungala. Abo okondeza ngaka te ndeko nanga. Lobela ina na moko na bino. Fali ukosangela ngwa o to sunge. Biso bandeko baka oya bana mongo. Sunga papa Augustin. Azo uta centre limane ndeko eka we sunga papa Augustin. Pardon, papa Fali. Merci beaucoup, merci. Centre espace vie et banaki kopé sa vie na batunyons. Lelo botala mwana oyo eza passe mingi. Ko sala émission ya boye ezalaka passe. Tala mwana oyo anaki kotanga awa. Ben lelo classe na ye ebebaka boye. Yaya kombo na ona. Oyebi centre espace vie. Atongaki centre espace vie na. Papa Augustin yo tangaki awa na classe ni. Otangaki awa na maternelle lelo école na bino ezalaka lisusu te ozosenga nini? Merci beaucoup Yaya. Yebisa biso kombo na yo nani? Oui, est-ce que oyebaki centre espace vie?
na sikoyo awa ba machine ezinda bazongisa biso susima bazongisa susima totonga donc lelo tongaka suki naotonga lisuki naokoka te bacentre basenga bambongo ebele awa bona kofuta na bino te tofuta tofele na machine mpe ya centre nyonso fele me nyonso ekendaka boye bazongisa susima tosenga osenga nini mpe ozosenga na nani bazongisa biso ekole bazongisa centre toyekola lisusu tokoma pele bakele na biso tosala bakele na biso mosusu ya biso moko te so bambongo po boye eza mabe makasi donc lelo ndenge toza boye mama na biso osalaka nyonso eloko nasala so eloko te nango modebisa soso donc mosala obandaki koyekola kupe kuti ozosenga na nani naosenga na chef augustin ayokela biso ta mawa azongisela biso centre na bafali nyonso baweka boyoka biso boyoka biso bana na bino boyoka biso awa boyoka biso te bene boyoka biso tona posa nyozo centre ekole mpe bana na biso babote bazonga na ekole batangaka tozobota te papa merci beaucoup Yaya, merci beaucoup. Tozokoba toujours na kati na émission na biso. Tozwa moi bande kwa mibale, poto beta moi masolo. Camarade, bonjour. Yebisa biso kombo na onani? Kombo na Rogis. Kombo na Rogis, vous appelez moko ya habitant ya quartier oyo. Alors yebisa biso, est-ce que yebaki centre espace vide? Yebaki centre espace vide. Awa balobi ke mécanique ezalaki awa bandeko pe banai koyekola mécanique est-ce que yo pozaki parmi bango to banai komona bango kana musika nde banai koyekola tozaki parmi bango bandeko koyekola biso lelo siko centre kufa alors yebisa biso siko lelo souci na yo ezali ndeko na ngai nango ezaki bazongisa biso centre po ba jeune pe base ndeti nde misala yake yova na ndaku basuka pe epai kokanga bamposa pe misala nini au centre soulever eloko moko ya bien lelo bakoma kokanga bato tanto oza do mpe kuluna te epe bakoti oka na ekili wana mpo oza na eloko ya kosala te yango wana nde susi na yo ezali bazongisa centre po bagene bayekola mosala est-ce que bagene soki bayekoli mosala bakosala su makambo kuluna te merci beaucoup ndeko na ngai nasepeli makasi namoni mpona biso mosusu apesa kombo na ye mpe nini ndenge nini ye ayebeli centre oyo ndeko mbote mbote papa. Alors, si tu as déjà awa na cadre toujours ya centre au espace vie, yebisa biso na no centre espace vie, ezala ki penza nini pe yo banai ko sala nini ya. Bon, centre espace vie ezala ki za ONG. ONG papa Augustin moko ya yango pona ko soutenir bana selemba okoto. Place au mono donc ngana wolo bana d'abord ko tindina abongwa ngande ni gérer biloko na ye. OK, donc yo zalaki lokola gérant. Ao gérer biloko na. Ah, na kata centre. Ah, OK. Donc toza pe na ba image pe ya place o ndenge ezalaki. OK. Tikala na mitu na biso. Alors komona mbule bandi ko beta ko oyo bambula donc e baby place. Banda ko ekwei ne batongaki donc banda ko ekwei bébé panzani. Atupe moi pe ofanda pe bongo ba panzani. Donc papa Augustin azana posa lisu ya ko batia e poids azana posa lisu ngi batia e poids place parce que ye moko na makoki na ye azobunda na kobongisa place ango mais osimba te ndeko Richard siko centre ezalaki awa mvula ye erosion ye ememi bandako nyonso ekufi lelo papa Augustin alembi alingi kozongisa ngo mais na émission moko tosalaki na yo awa obandaki kosenga na bakonza mboka jusque là bakonza mboka ba répondre bino te ba répondre nanu te. So pour répondre donc ils ont une facilité nyonso papa Augustin zawana atikali ka lokola neti loboko moko toko senga pe na l'état moni presque bato tozana bangwa ba jeune garçon bazali o bando ko la mécanique awa ba jeune fille bando ko la couture awa ngeza ina makambo ebele awa bando ko la biso moko to monana bana pe babota mawa to la bango na kati émission oui. Donc on a une chose là. Alors yo senga pa nani yo senga nini lelo na ko senga na biso penza na ko se dresser mingi donc na pali pupa ta wario oui bon donc de tous abongo donc na ko senga na pali donc a mingi ba wario hein oui koto na ngambo na biso za bongo donc na beda chou koto donc na ko tsa pe papa Augustin ba tie pour a exciter centre o ningeza la kezonga Okoto en tout cas batia biso poa bosunga papa Augustin otaye pour ça la ligne batia bango poa batia poa poto kende il faut zongisa centre wana est-ce que lelo besoin wana ezakaka pour lelo
bato babelaka koto est-ce que bazwaka kaka soin awa est-ce que place mosu akozwa soin eza te non koto mpenza place akozwa soin koto donc sika mosika mpenza donc bato bakufa na bango mpo soki obandi kobela na butu moye bakende kotika yo na hôpital koto eza mosika donc il faut katisa prince obima prince na bypass mais ye donc awuti na ngambo amonga fola ye okita koto na se na selembao donc akanisi biso koto bato bande obotama babebe baobotama bato baproblème ya santé lelo eza makasi mai kaka nde bebisi place o mai bebisi donc souci ya makasi aosenga mwa poids botia ye poids akonzi lokola bafali boza wana donc bokotia papa Augustin mwa poids abedachu botia ye poids donc bandeko bozolanda biso eza mawa kosala émission na bacondition ya boye na bisika oyo tozali kosala donc epai totelemi awa bandako nde ezalaki likolo awa mais lelo bandako wana nyonso ekundama nde bomona na baimage ya gelon kwata ndenge azolakisa biso bandako etikalaka ba extrait donc mwa bamira bandambu oyo ezolakisa biso ke bandako ezalaka awa mais lelo population oyo aza koto aza na mposa basoin de santé lelo bamaladi ezali baépidémie ezali na bachangement ya baclimat boye bamaladi ezali population aza na posa hôpital oyo ezalaka awa ezonga po bakendaka koluka basoin de santé mosika te bazwaka traitement awa sur place bamédecin bazalaki awa bandaki kosala mosala kitoko population ya koto mpe na cadre ya gratuité ya maternité lelo centre oyo soki ezali ekosunga bamama ya koto oyo babanda kobota awa ndenge vision ya mokonzi ya mboka ezali ke bamama babanda kobota ya ofele me bakokende kobota ya ofele wapi hôpital eza mosika soki mutu mpasi ya kobota ezwi na butu asala ndenge nini donc tozosenga vraiment na bandeko basungaka vraiment toyokaki na mboka bato ya mbongo bazali toyokaki bafondation eza na mboka esungaka bato me boya kosunga bainitiative boye mbongo kaka babanda koyembayemba yo esili nango kaka okoya kokotisa yango na makambo ezosunga population te tala bana batelengani awa bana batangaka su te ekole eza te moye batanga eza te mpo ekole ekufa maternelle na primaire ekufa awa bana batelengana bango oyo bazopesa batémoignage na émission awa moye batanga eza te bandeko na biso ya basi bandaki koyekola coupe couture informatique esthétique coiffure awa lelo batelengana batikala iyolela eloko ya kosala esu eza te bandeko na biso bandaki koyekola mécanique awa boyoki moko na bango ndenge bandaki kopesa témoignage awa bandaki koyekola mécanique awa mpona kokima makambo ya délinquance juvénile makambo ya kuluna makambo ya loyenge lelo mpe bakoma kokanga bato kaka boye kaka donc biloko wana nyonso jeune azwi conscience alingi akima makambo wana mais centre ekufa bakende koyekola wana donc tozosenga vraiment tozosenga kobanda na bakonzi ya mboka tozosenga na bato ya mbongo oyo boza na mboka na biso tozosenga na bafondation nyonso nde bamama boti kotanga ngai nayoki bamama batangi awa bafondation abedachu bafondation fali pupa bafondation werason bafondation oyo bandeko batangi awa eza ebele bamama denise bafondation eza ebele oyo boti kotanga bahonorable banani toza na bato ndenge na ndenge na mboka na biso boya kosunga centre oyo ezonga mpo bandeko ya poto oyo bazongela lisusu vie parce que centre espace vie elakisi nde kopesa vie epai ya bato bamama est-ce que boyebi papa Augustin toyembela nano papa Augustin mwa nzembo Alléluia voilà voilà ngana nokoluka bano batanga awa eza na nzembo moko ya kitoko babandaki koyembela papa ya kotémoigne yo fale ozala kaka yo efale ozala oyebi nzembo bana koyembela promoteur obosana yango obosana te est-ce que yebisa biso na kombo na yo nani miradio otanga awa na ekole oyo na centre espace vie promoteur kombo na ye nani papa Augustin ayimba est-ce que oyebi nzembo wana koyembela papa Augustin mekana no koyemba na et c'est les promoteurs, soyez les bienvenus parmi nous à l'espace vie. Nous attendions longtemps. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc,
Vous comprendre, ils ont émotion, ils ont ça là parce que l'ambiance est tellement makasi na kati na centre oyo espace vie, mais souci na biso ezali nde souci na biso ezali souci ezaka moko bandeko bozolanda biso. Alors ba congolaise o bazolanda biso, ba congolais o bazolanda biso partout à travers le monde. Na Suisse bozali, na France, na États-Unis, na Bandundu na Kikwiti bozali, na Lubumbashi na Katanga bozali, bozali partout na Lualaba et pas ya Mama Fifi Masuka. Mama Fifi Masuka azolanda biso. Hein? Bozali partout na Congo central. Bozolanda biso na Congo central. Bozolanda biso awa na Kinshasa na gouverneur na biso Daniel Bumba. Je dire bozolanda biso Yemoko gouverneur adjoint, hein, veut dire Edi Iel, Balbi Molangi. Hein? Donc, vous avez mêlé au Bozolanda Biso partout à travers le monde. La fondation, nous sommes tous les émissions de Biso. Tala ba Congolais bangoye, tala bana bangoye, ba Telengani. Bipa ya kokende ko de santé zake. Bipa ya kokende ko yekula mwa couper couture informatique ezake. Bipa ya kokende ko bota ezake na quartier Eradi. Atoza na quartier Eradi. Na commune ya Selembao yango to boaki mbela epa ya bino bosunga papa Augustin Ayimba po to tukolanda na émission na biso awa azali éducateur spécialisé na makambo etali éducation sociale a fongoli centre ezili lelo alemite alinya zomisa centre wana to sunga ye pour que centre oyo ezonga ba mama oyo bakanda kotinda bana na bango musika te bakende kotanga avec tous les risques tala moto ndenge koma kotambola bane belé bazo tout à bango pour distance l'équilibre. Alors bo sunga bango bazwa centre na bango o eza ya bango babanda ko yekula awa bana batanga awa ba mama mukumba baya ko bota awa pour que mboka na biso sa nini ekende liboso. Merci na papa Augustin Ayimba, maman Mimi Misenga. Merci na bande ko nyonso bolandi biso partout à travers le monde. Honorable André Moulou Akalala donc boza ebele o bolandi biso bo soutenir centre espace vie ezonga pour bande kwa koto bazwa vie na bango. Merci botika la brancher, bo s'abonner massivement, bo partager émission o ekomela bato nyonso. Merci na réalisateur nanga Igelo Kwata wa pesi biso ba image kitoko. Merci na ba maman, merci na koko na biso, merci na ba yaya, merci na ba leki, merci na ba jeune po ba yaki ko soutenir biso zamba pambola biso Congo et kokende toujours liboso avec batoyo bazana conscience ya kosunga makambo malamu. Merci na biso nyonso, merci.